émission tout le Belamboka Congo, Bobo Messeno, na pesi bino mbote bisika nyoso zoni bino. Ombate océan de la presse Bobo Yebiki azali kaka na Congo, tozali ko bunda etumba ya République démocratique du Congo. Oyo bato bayiki bazali kokoka kolobate ke mboka wa biso Congo, ezali bongo na occupation ya bamona Rwanda. Talatina to yaki poete bande ko babiso o biso pense to baki le 30 juin. To telema poete to tambola to la kisa bamona Rwanda ete ba congolais balalité minéré ba imboka Congo ezali bobele ya biso moko. Poete ezali eloko moko oyo nzamba pesa biso moto ko teka lopango na ete talatina to yaki en ecclesia kolela ndeko wa biso to zalaki na Goma tango na kele kozwa basi ya ba soldats abandonnés et pas ya bakonzi ya mboka o bilo boyebi Denis Alekani akili comme akili Rwanda kozela biso 400 orphelins rwandais aussi le tactique awa ndenge boko na Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République entre guillemets aya akende ki pe la Goma bomoni asali makambo sa sundoli bango kasi biso to lingi mboka to lobi devise biso yali amour ya patrie pe amour du prochain bomona kinga la Goma to zalaki boko na défense mona mboka oya tiki biso bakundaki elobi le lobby so beto yeko sala misa waye na président Eli Martin Fayulu Madidi oyo to kotika ka kolobate pambate esalamate na mikili nyonso pe na République démocratique du Congo président ya Yambo ba ponier na 62% bongo to lobate yango bomoni ete tozali penza na moto wa biso to benga na résistant ndeko Bob mama ndeko Bob yeyo vraiment basengi yeko senga lokolo na yeki makambo ya doi awa na lataka casquette mususu kasi sengeli kala lazonga mopanzisango pamba te yango nde bino baso bolingaka bobo to boyingira bino mona mboka boni to moni bon oui awa parce que oui très bien le 30 juin on a juste des fois au Palou c'est vrai qu'il y a 4 mobilisations policiers Petit Massassi à Koufi donc premièrement il y a le régime il y a ça veut dire que autres qui ne pourraient pas y accueillir il y a un Félix donc on a un régime en continuité c'est pourquoi avec Martin Fayulu nous avons porté au bout. Merci mon amboka kasi bande kola tout le monde motuna songi pamba tenga la sali océan on a longola kambindo ce qui boyebi océan alobaka tout ce que les gens disent tout bas et adenosa ka ba insanité kasi to moni était président Martin Fayulu Madidi oyo bazali ko yako déstabiliser na la moka boni bino boza pété botiki ka tambo na chauve-souris lokola ba Moïse Katumbi pe pemba oyo tozali ko kama zali ki président de la République mais abali na butu tozali ko comprendre est-ce que barrière politique ya Bongo ne esengeli botika président Martin Fayulu Madidi aka na mala bango on les a ko boma été. Pour répondre à la question, mais il y a un bâtiment la balkanisation est comme une réalité. La balkanisation est la balkanisation économique et la balkanisation politique. Sur le plan géoéconomique, le Congo est déjà balkanisé. Parce que Est Congo et le Oyo, ils allaient tourner vers le Rwanda, vers l'Ouganda, vers la Tanzanie, vers le Kenya. Félix Tshisekedi sont montés très bien du corps premier président, envoyé à Sali, c'est vers le Rwanda, vers l'Ouganda, vers Kenya, vers Tanzanie. Donc notre économie, les Oyo, comme ils complètement balkanisée. C'est pour les Kobunda, on va faire la balkanisation politique, les alliés en voie. Surtout périmité, donc les doigts vers cette balkanisation. Maintenant, nous avons notre président Martin Fayulu, sur le Oyo, balingaki akamambo kote bayibi bavona ye ndenge bayibaki champion en 2006 ndenge bayibaki Tshisekedi en 2011 lelo bayibi bavoi ya Martin Fayulu parce que effectivement celui Martin Fayulu a les candidats azali oyo balinga babunda contre la balkanisation on a dit très bien qu'il y a les candidats on pouvait terminer cette histoire de balkanisation tant que Félix Tshisekedi ils ont la quête continuité régime naye continuité de la balkanisation maintenant tant on dit que les communistes biso awa na kati donc combat ne biso yango ko tobengi combat vérité sûr les lots combat yango zeni comment zeni proposer ki biloko mibale soit total la vérité oyo nanga sase de la République démocratique du Congo comme matin balingi yango ti alors deuxième pour c'est très bien que tout kende ba nouvelles élections anticipées tout ça yango na derrière moko il y a 18 12 à 18 mois justement il a dit très bien que surtout ça li yango mais avant tout ça yango nous devons opérer des réformes sur le plan il y a CENI ou constitutionnel armée police service de renseignement mais élection ils ont appelé présidentielle ils ont à 2 tours. Ce plan on a Martin a présenté qui na ONU, na OIA et père va diriger sur le monde.
Donc Martin a très jamais comme la Félix Mukanda. Vous avez plan il y a sorti des crises oyer à proposer. Et on a tout le monde mboka to Kolanda yango te pamba te to yebiete. Ba Francis Kalombo bazali ba itcho Antomo ya Joseph Kanambe. To ko Kolanda bango te mais auto zali koloba pona le vente. Ba imboka Kongo boyeba ki yango tenga la pikula ki invitation na ndenge na kenaka na mai soki na bimi na enango le 20 juillet. Katumbi le bato ke na bashi ko sala ni. Parce que normalement la charte oyo c'est ça le 27 avril en Belgique, il était prévu que coordonnateur durant 3 mois. Il faut assurer ça, 3 actions de grande envergure. Mais aussi, il faut assurer la réunion une fois par mois à convoquer le présidium. Hier, alors aussi, ça m'a donné le 27 juillet. Après, jamais pour ça, ou la première fois à convoquer le 20 juillet. Bon, on avait expliqué que, et aussi, on a annexé ça, à bien sûr, Batouba Kende, Lubumbashi. Maintenant, pour besoin de la carte à charte, pour Kende, pour Yokaye, à Nini. Parce que pour un sagement, ça fait 3 mois que vers fin à Mwana mboka ndeli comme peuple congolais ba pour remonter Angola no bondi ya botard de bonoité na hernios beaucoup mon abiso na émission to zali bongo na église Saint-Augustin la reine Queen Olga Lompegala mokitelo Florence Matondo melo ba femme capable innocence bolé potio motuna na bino yango to tuna po ete mwana mboka présent akina lombango kasto zui moko ya bato bali ndeko zali ko bangisa ba peuple congolais pambate biso nyoso to tambo ila lamuka to telemi to keneki la bongo bisika nyoso to tambo le bisika nyoso pe ngala za parmi bato oyo to planta ki parti ya mwana mboka Martin Fayulu m'a dit tango yemoko abandé ko miyebate na chaki yango na Goma to tena Lubumbashi pe na yeko kitana Kinshasa siko to ali ko banga mwana mboka Moïse Katumbi ayaki na déclaration na lobby tout ce que les gens disent pour ngala ko sana Félix Tshisekedi mwana mboka Bemba Gombo ayebisi biso akoza lisusu na 50 opposition elingi ko lobani entre guillemets siko biso to zali ko loba vérité ya irne nde yango to lingi mais to moina lamuka na réunion na bango les États-Unis d'Amérique ba boyaki yango bino so pe balobi vérité ya irne ezali lisusu te pamba te maponami et salamaki lokola biso to moni ndenge kindaki babomi yango bache plateforme oyo ezalaki te mais sikoyo na 3 mois lamuka eza kopesa biso kaka biloko bia sika oyo komi kobanisa peuple congolais biso tozali kosenga boye bayimboka Congo est-ce que président Martin Fayulu Madidi yamboke ya kende la Lubumbashi bisika oyo bato bazo comploter contre akokuta bango nyonso kamitatu ça le problème nanga poto koloba na malamu soko zali mwana ya nani bango nyonso wana est-ce que ko sala conférence de presse était aloba na ba peuple na o ba pesa ki 62% o bazana poser kolongola Kabila na Félix sika ona poya koma non c'est biso liloba moko avakende o aboya yango et ko ça le problème ni le boko la na peuple le président Martin Fayulu comme très bien Moïse Katumbi a déjà quelque part contacté côté point. Quelque part, tu as dit que Félix va protéger le logo. Martin Fayulu n'a jamais accepté Félix Tshisekedi comme président. Donc, mais par contre, si vous avez dit charte, vous avez signé le 27 avril en Belgique, la MOUCA va décider qu'il va travailler dans 4 axes. 1. Comment vérifier les urnes. 2. Défendre la Constitution. 3. Lutte contre la valeur. 4. La Bossani. Mais. 4. Lutte contre les fraudes. Il y a quoi la corruption? Mais ce qui est la corruption pour le Bemba la 2006, ça veut dire que j'ai accepté l'inacceptable. Qu'est-ce qu'a fait Bemba quand à prison? Corruption, t'es wana la Kabila. Et là, vous avez wana, si la Moukwalelo, vous avez bango 5. Vous avez une charte. Bango 5 à terme de Moukwalelo na mouti. Mais tu as vu très bien que Bamso a dit que le monde a kati, le Komoko, Libanda. Tu as dit que si là-bas c'est prononcé ouvertement, Nengue Moussa Niamousi. À se prononcer ouvertement, à Simisa qui est, Moutoua Kangié, à Zaïté. Donc on attend qu'on y ait tout, à nous si vous en avez un combat, il y a vérité, il y a sûreté, à Simasa, à Kenya. Mais nous devons Martin Fayulu, à Moutoua, parce que au quotidien, au Yaki Nandé, les Oyo, la Mouka, les associés à Martin Fayulu, les gens qui ont bien bâti à Moïse Katumbi, la Mouka, il y a toute la population. État d'esprit, le rôle des Agui, IDPS à l'époque, il n'y a pas de qui comme état d'esprit. Donc, la Mouka est au car jamais au plus fort. On a les messieurs là à qui celui de Moïse a les à Kenya et non pas à déstabiliser le président Martin, mais à parce que le président Martin, plan où il y a sorti de crise, c'est fait au vie et aussi à tout le monde. À très jamais au sein de la Boutou. Tout le monde est bien. Alors, pourquoi Balingi va bincer comme si à quelqu'un coopérer dans Félix, jamais accompagner Félix, jamais accompagner Félix. Donc, je pense que
on sent que la carte de Namuka va utiliser Namuka pour pas déstabiliser le président Martin Fayulu. Mais comme le président Martin Fayulu a dit qu'il a comment vérifier sur en accord avec le peuple, a dit la pression. Merci mon amboka pour te tozo peut-être pour te coûter presque et pour ben sayo. Mais pourquoi est dit par exemple le 20 na nino na et quand anticiper on a copié son maloba. Mais na loba bien que toute la carte ecclésia. Sango lobi maloba suka ya kitoko makasi. Alobi ete bato bozali kobunda. Bobunda malamu pour la Congo. Parce que totangi hymne ekolo wa biso na suka na ngoma lobi to kopesa kaka serment ya liberté na peuple congolais. Est-ce que bino moko parterre politique tango boali ko kele ko wanga kama kama na lokuku. Na sima na ngoma boyeka na balançoire ko eza peuple. Apesi bino maboko na sima boanga ni. Bozali komona te ete ezali risque ya kokoma ka lolenge basi babimisa ba vidéo. Pour azala ba vidéo ebele ya bato zo sona na bango, bato bazo déstabiliser Martin Fayulu. Nali na ko ba pesinga ya Roberwa, nali na ko ba pesinga asenga ki na lo ba pesinga mais la bundila ba ko bitumba pamba te na ka muta Martin Fayulu. Mais nali muta vérité, moninga les femmes au poste de commande. Na za membre ya 2i, nali ko bundela ba imboka. Pe nali mo panzi sango, nde nali ko bundela vérité. Oyo ke mboka ezali na occupation. Biso lo soto kitaki na terrain ko mona ete ba vota Martin Fayulu m'a dit de 62%. Totambola mikili nyo so to ali ko ganga ezala ba occidentaux. Boko longa eloko te po makambo uti les États-Unis d'Amérique ya ko tinda bango ba ya kuta na Félix. Tolobi NON na mona mboka Martin Fayulu m'a dit. Il restera seul na combat au peto ko longa parce que Dieu est pour nous. Mais tous allez ko senga ko. Au moni te ke sengeli Martin Fayulu. Allo baka mwa muke. Tala bitumba esa siko na PPRD. Bitumba ya oyo papa poni na oyo papa lingaki ya Bahati na Tambwe. Pona nini Bahati bandaka la tolobaki na loba vérité longwa. Bahati lobi biso to kina kaka papa. Ikambola biso la papa suka liwa. Lelo papa bimisi Tambwe mwamba. Oza komona te ba risque ya ba guerre ya bongo. E ko maté na CC. Soki banguna bali ebele ba vautour, bemba vautour, Moïse vautour. Tala bangono so bali ba vautour. C'est comme Martin Fayulu ali ye moko la peuple. Est-ce que ko dénoncer te? Pour lobby et comme la bisoté le cola fait Tshisekedi wa mulumba le père abandeki ko bombe belé malgré Moïbine malgré le kota kasi lelo esa ko ça peut pas comme la bombe avant batala pepa kende. D'abord na baboye par rapport à Bahati pendant 18 ans j'aime beaucoup yo ba yibi ba bombe c'est surtout pas si ça mo. C'est ça vous prenez le soutien. Parce que ça n'est pas ça là. Pas bon monsieur, pas bon. Elle a passé exemple. Il y a bitumba wana ndenge zo bimaka. Maintenant que zongi et pas il y a na biso. Président Eli. Après qu'on bati avant matapepo. Au moins vous êtes excellent. Tant vous ne pour moi ce que tout ça qui déclaration opposition républicaine. De Martin Fayulu a répondu. Merci les gars bon. Il y a mon passé parce que le peuple a répondu. D'ailleurs oyo que dit le peuple. Le peuple a au Senga dans Moïse Katumbi après sa facture la dépense ou ça qui n'a pas la campagne de Martin Fayulu après sa facture donc pour dire que président Fayulu nous demandons avant Akendi il est vrai que c'était déjà prévu même avant ça on fait une conférence de presse pour expliquer la situation pourquoi il doit se à expliquer yango mais vous allez na kubanga parce que président Martin Fayulu au moins ça y est sur votre thème pour na Congo central azana mboka la ye partout donc parce que vous votez azamu paya au moins la pédère comme na tanga ba ko yambe ko lega kutu yé Moïse Katumbi. Merci bande ko toleki réponse wana mwana mboka ndenga sali wana akoloba po biso tolobaki esengeli président aloba soki alobi te peuple bakozana souci akei kula kosala nini bisika ya batraître lokola mwana mboka koloba merci kaka ngai océana komemela bino soki pe alobi te ngana koyebisa bino parce que j'aime dire tout ce que les gens disent tout et je dénonce les insanités. Merci la bande konyoso deux femmes au poste de commande nous sommes ensemble na bakundele merci encore une fois. Merci. Ok. C'est bien.